Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bolinga mama Elia Neto. Na pesi bino mbote mingi. Pe na pesi bino merci mingi ndenge bo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Soki na bi allo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia Neto. Na pesi bino merci mingi ba ebangai ba o nyoso bo soutenir ka maman Elia Neto. Merci mingi na ba abonné na ngai. Na pesi pe merci na ba o nyonso batalaka nga me baza abonné te. Soko otalaka nga ekoza abonné te na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV. Eliane Nitu TV tobetaka masolo o etalaka mabala masolo o etalaka famille. S'abonner okozala dessus te. Soko lingi o s'abonner o fini mbala liboso o s'abonner mbala mibale o fini na cloche ya notification pour que oyambaka ba émission ya sika soki ekoti na kati ya chaîne. Bine pe ba boza déjà abonné. Bobosa na kati ba partage, il faut qu'on partage émission et après na bande ko mususu ba yebi maman Eliane nanote. Au moni te ke partage na ko ko sunga pende ko moko mutu moko akoza la kuna nzo kanisa libala na ngai libala na nga soki na zeki na mama na nga pesa nga conseil mama na nga changa na lipeka na ye na nga na lila na lipeka mama. Alors deuxième maman na bino azali ngai deuxième maman nazali yo moto zotala nga salaka moi click moko na WhatsApp na yo na Facebook na yo partout est-ce que yebi ke bakoki kotala yo partout est-ce que ozana ba ami émission nanga ekoki ko bikisa ta moto kaka moko je sais de quoi je parle na yebi ezana bana mingi baza dans le besoin ezana bana mingi ba parents batika bango na bomwana bakenda balakisa bango tende baskola kanzoto te ezana bana mingi tata mwasi abengisa na mboka o lobi tata mwasi akomisi mwana na ndoki akomisi enemi ezana bana mingi mwasi ya papa linga kosentir ye te alukaka na kosola na nani makambo oyo na kosolola yango na nani ceux qui opesi émission maman Elia Neto yeba kokoki kosunga et pourquoi parce que ce qu'on a likambo a composé kaka 06 15 31 69 90 tango esone gri maman Elia Payambi allô bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble souvent maman Eliane Neto bo s'abonner massivement na Eliane Neto TV ba s'abonnera kakao naza na posa ko solola ndenge na mesana ko solola na bino bandeko na nga ba ebanga ma deuxième famille bino surtout botala nga boza deuxième famille na ngai. Vous êtes ma deuxième famille. Nalinga kabino mingi. Matiti l'angolaise, la fille de ma mère. Je te fais de gros bisous. Matiti l'angolaise, la fille de ma mère. Kamata ma bisous. Maman, je dis mon gars. Oui, qui m'a bisou qui pas matiti l'angolaise. Ya mette nanga na Toulouse ya bata papa et deux dia wakana. Buka mata ba bisou. Ya mette. Kobosa na ko sala ba bisou pa ya maman Patricia te. Lobane maman Elia Neto asali yo ba bisou na yo. Yanga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari Tulomba o leki na oti. Yanga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari Tulomba. Oh leki na yo me yaya ya Irene Masiandoki yo za baleki ngape nazaka ba nga baleki bazali na pesi bino mbote mingi na sengi na bino boza vraiment très attentif botala émission na nga ba pesa ka mbote parce que bino surtout boza famille du cœur mais ba soutien bazaza ba oyo ba pilier o ba soutenir ka maman Eliane Neto bazali ya mwana ta na pesa ba mbote bongo kosilika na ote komona na yo mabete awa toza na kati ya famille awa tosolaka ndenge wana yango na lobake soki oza moto akwanda kotala nga te mpo oka motema pasi kotala te o mwana popi ya mokolo te o mwana popi ya mokolo awa na Eliane Neto TV makambo akanda ezalaka te o biso toboya na biso bakanda na kati ya chaîne na biso makambo akanda ezalaka te biso toza biso ka bato ya lola e lola lola e lola lola e lola bisengo ezali na lola bamama bisengo eza na lola tokota na kati ya émission na biso lelo tosolola le na ye kosolola mingi na ba papa na ye kosolola na ba mibali na ye kosolola na ba famille ya mibali bango nde na ye kosolola na bango lelo
lelo na yako sola mingi na babala ni mibali ya mabala soko ebiki oza mobali oza marié na kosenga na yo olanda vraiment émission na nga oza vraiment très attentif na makambo to kosolola lelo na kati ya na ba préparation na biso tanto ba mabala to conseillaka mingi bana na biso ya basi mwana na nga mwasi na ndako libala ezaka boye mwana na nga ya mwasi tala libala ezaka boye mais mibali bakonseyaka bango mpenza te yango lelo na yo kosola na bapapa so boza na bana ya mibali oyo baza komibongisa baki deja na makambo mabala bapapa boyebala ndenge kokonseye bana na bino mobali oyo nyonso oza na kati ya ndako ya libala ozala ya mokolo ozala ya mokie mobali ya mwana mokie azalaka te mpo mobali azalaka ya mokolo nzambe asalaka liboso Adam na nsima ye kosala Eve moto amonaka mokili oyo liboso eza Adam Eve ayaka après elakisi ke mobali ya mwana mokie azalaka te mobali azalaka kaka mokolo na bacouple mingi ndenge tovivaka boye tozalaka toujours na bale haut et le bas na kati ya bacouple baproblème ezangaka te soki mwasi na mobali baza na problème okomona mobali aza kotelema makambo eza na kati ya ndako na bango aza koyebisa na bandeko ne ya basi aza kofunda mwasi na ye epai ya bandeko ne ya basi soki etombeki aza na baparent ne na kati ya mboka poto okomona makambo ya mwasi na ye azokende koyebisa na baboti oyo baboti ye bamosusu kuta kozala ke baparent na ye baza na Congo maza kobenga bango na Congo mpona kopesa barapport ya mwasi na ye nzoka eza malamu te mobali ifo yeba kobomba mwasi na yo ifo yeba kobomba mabe ya mwasi na yo mobali koswana na kati ya ndako ya libala ezangaka te baproblème na kati ya ndako ya libala ezangaka te me ntango osi oza engagement ke obali oza mobali ya motu na kati ya ndako na mwasi na yo okoki kokende koyebisaka bafamile na yo makambo mwasi na yo te ntango ozokende koloba makambo ya libala na yo makambo ya couple na bino epa bandeko na yo directement bandeko no bazoyina mwasi na yo directement baparent no bazoyina mwasi na yo ata bakosekisa ye kozaka na ndenge ya hypocrisie mabala mingi ekufi na poto mpona makambo etali basemeki mpona makambo etali babokilo me basemeki wana mpe ntango mosusu topesaka bango ka faute mpo topesa babokilo mosusu topesa bango faute mpo topesa bakolo faute baza mibali oyo bakoka kogere bacouple na bango te mibali oyo baza likambo moke akoki koyebisa ya na ye likambo moke akoki koyebisa leki na ye likambo moke akoki koyebisa mama na ye akoki koyebisa papa na ye mwasi na nga asali nga boye mwasi na nga repondaki nga mabe mwasi na nga atongaki bino mwasi na nga afingaki ngai mwasi na nga ayibaki nga mbongo mwasi na nga ozwi makambo ya ndako na yo barapport ya ndako na yo oke kopesa na bandeko na yo ntango oke koloba mabe ya mwasi na yo libanda eza mpo balinga mwasi na yo to baboya mwasi na yo yo moko mipesa réponse okozala mwa likambo moke osili kosali bacaprice okimi mbango epa mama na bino oke kolia epa mama na bino parce que yo moto oza na mama oke epa mama na bino oke kolia o na kolia kuna na ndako te mpo na kangeli ekanda mama mpe asali semonde abosani ke mobali oyo aza deja na mwasi na ye na kati ya ndako asa abala aza mwana na nga wi makoma mpe mobali ya motu mama akobosana ndenge wana akotalaka apare ya mwana na ye oza na mwa likambo moke yo wana mbango epa yaya tala mwasi na nga boye mokomona mwasi wana aza kozwa makambo ya yo mobali aza kotia na libumu aza kobomba aza komela azoloba ngo na libota na ye te azobomba yo mobali innocente epai azali ayebi te ke ye abombaka yo me yo okendaka koetale ye ntango ozokende koloba mabe ya mwasi na yo na bafamile na yo eza mpo balinga ye te eza mpo bayina ye bakolinga ye te bakoyina ye bana mingi baza na kati ya kolela mabala mingi aza na kati ya kolela bokabwani mosusu entre deux personnes ezokutaka na kati ya famille na famille mingi famille ya mobali mpo famille ya mwasi moko te elingaka libala ekufaka boye na facilité soki famille ya mobali epesa accord te bana mingi bazobenganga baza kolela kaka mama
mobali na ngai akende kofunda ngai pa ya na bango tokutana ya na bango na matanga ya na bango aboyi kopesa nga mbote ako boyebi pe basi pe biso basi tozalaka ke mwasi ya ndeko na yo ozobosana ke yo oza semeki ya mwasi ya ndeko na yo ozobosana ke yo mpo oza na oyo yo basemeki okomona eza komaltraite mwasi ya ndeko na yo chaque fois soki ndeko na yo kopesa rapport oyini mwasi na ye te yaya malamu alobaka ndeko na nga mobali osobali oza mobali na kati ya ndako na yo ozodirige ndako na yo koyaka koyebisanga makambo na bino te yo tanke mobali luka ndenge nini obongisa makambo na mwasi na yo etikalaka na kati ya ndako na bino ya le mari enfant baza ebele trop maternel baza ebele comment koza na mwasi na problème na kati ya ndako na mwasi okende koyebisa ngo pa bayaya na yo po balinga mwasi na oto baboya ye lelo bapapa nde boyoka vraiment makambo nyonso surtout lelo nazosa bino mibali yo nde okobomba mwasi na yo yo nde okoprotege mwasi na yo boyebi ke mabala mingi ezalaka ntango bongi bobalana omona famille s'oppose nango mota mosusu mama nalingi nanga mwana mwasi o te ntango mosusu noko nalingi nanga mwana mwasi o te ntango mosusu mpe yaya okomona yo osala effort nalingi ye batiki bino bobalani ntango bokokoma na kati ya ndako ya libala mwa likambo moke okimi epa mama likambo moke okimi epa yaya likambo moke okimi epa mama après nini koya nsima mwasi soki deja famille mobali ne balexike balingaka ye te mwasi wana directement akomaka na méfiance bolingo esilaka kati na ye ata yanga asala likambo malamu de toute façon balingaka na bango nga te ata nasali bakondima mpe nga te na foti ya nani na foti ya mobali ata yangaki asala bolamu akobaka ata kutu nasali bakolingana bango te bakondima mpe nga te na foti ya nani na foti ya mobali mobali ya solo avandisaka mwasi na ye na kiti aotale droit dans les yeux comme ça aza koyebisa ye mwasi na nga nalingaka obima te mwasi na nga nalingaka oumela na telefone te mwasi na nga nalingaka wana bakamarade te yoki mobali na yo ka na liesa kobimisi bapake lokola polosa bapake bimi yo mais soki ekomi ke osola na mwasi mobali pa edikaka mwasi aza na éducation na ye mobali mpe aedikaka mwasi na ye mutu soko alingi akotosa mpe akoyoka mibali mingi baza baenfant mari enfant mosala kokenda kopesaka barapport epai ya basi na bango epai ya baparent na bango na bafamille na bango voilà pourquoi badivorce mpe ezozala badivorce prématuré ezali ebele ezowuta kaka na basi te ezowuta mpe na mibali ezowuta mpe na mibali bayebi na kobatela monoko na bango te mari enfant RDS kokima nake pa mama na biso nake pa yaya na ngai nake pa boye mpona nini mpo basoni na mwasi mobali mombaso bosoni na mwasi osiliki okenda yo ovandi epa na bino ti na 2h du matin 3h du matin bina susa ye motema te oza nde mari enfant osusa mwasi na mobali te moza mari enfant. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mibali mingi bakitata. Mingi bakitate. Et puis ba parents mingi mosala ko diriger ba foyer pe ya bana na bango. Baza pe ba responsable ya ba divorce ebele. Bote ya kape mibali. Mibali soko bali mwasi na yo. Yeba ko créer dialogue na mwasi na yo. Yo za na bizali na yo mwasi pa za na bizali bokutani bosangani. Il faut se supporter. Supporter moninga, supporter mwasi pe a supporter mobali. Basi mingi bazui ba problème. Pourquoi? Ceux qui ont un problème na mobali na ye, akobomba ngo na motema na ye. Azana ba problème akobomba ngo na motema. Eza malamu po yebike naza kobomba mobali nanga mais mibali de leur côté ceux qui bana problème na mwasi akimi na famille ana problème akimi na famille ana problème akimi na famille ake ko etale mwasi na ye na famille bosoto mwasi na ye nyonso abimisi ngo libanda na famille na ye ervaze kotonda mukolo problème ekozala ceux qui mwasi alobi abanda koloba bakondima ete
Pona nini? Pourtant mobali akenda kofunda mwasi ayebaka te. Amonaka belle famille elingaki esu te, mama bokla alinga kosentir ye te, bandeko mobali balinga kosentir ye te. Ayebi ntina te po mobali ntango akenda kofunda ayaka koyebisa ye te ke nafundaki yo te. Mari enfant ntango akenda pa baparent apesi rapport ayaka koloba te yo nafundaki yo ta koloba te. Asisi kofunda baswanaki na mwasi moko bakobongisa akokende mpe koyebisa na famille te ke tobongisi ye. Non, akofanda ndenge wana. Basi mingi baza mpe ba victime ya mibali. Yango wana nazopesa félicitation na mwasi oyo ya soki mpe Belgique soki mpe Hollande peu importe. Mwasi ya Martin. Mwasi ya Martin azalaki soki likambo ezali ye na mobali na ye akobenga mbala moko famille ya Martin ayebisi bango. Wana ndenge bapesi nga explication nyonso na kati ya libota na ye. Soki aza na problème na Martin mbala moko akosala nini akobenga bapara ya Martin. Papa Martin salinga boye, mama Martin salinga boye, matiti Martin salinga boye. Babande kozala okura ya makambo nyonso Martin bande kosala. Martin aza bibala bala. Mwasi aza na kati ya ndako ye te nde penza azali oyo babandaka bolingo. Azalaka pe na mwasi mosusu bakabwanaka. Nde baye ko baba balanaka bakabwani aye ko bala oyo. Martin soki bazotala théâtre na mwasi na ye, soki amwika Priska nalinga fio te. Nalingaka fio te. Nzoka nda lula Priska à la folie. Martin luka numéro de téléphone na Priska benga Priska. Ndenge Priska baki basali 2 ans eza solo Martin na Priska basali 2 ans na bolingo na bango. Priska bi ngene fête anniversaire na Martin lobi to kutana na Dubai atindeli Priska biye bakutana na Dubai pour ba fête anniversaire. Alingaki Priska na ninga osakana te. Mais na miso mwasi ne boso bazotala théâtre. Yalinga Priska ta sepa na Priska te pour embrouiller plus nzoka fanatique amoureux ya Priska na ninga osakana te. Martin bisi mwasi ne ke ma chérie nga na okende Dubai. Ozo kendo sani ona ke mo ba faire moko na oso ba biloko mo boye na Dubai après na omela te na kozonga. Martin ozo kendo mwasi akamati mbongo na ye. Mwasi akamati mbongo apesi Martin 600 € ba yebisaki nga boye. Martin ndenge okende kuna simila mo ba t-shirt mo biloko mike mike kuna eza mboka moi na ozoma biloko na nga mike mike. Grande sœur ya mwasi ya Martin akamati apesi pe mbongo basomela ye pe biloko mike mike. Mbongo nyonso Martin kendeki nango biyenga na ye na nani na Priska na Dubai. Na ndenge Martin saki biyenga na ye na Priska na Dubai, Priska azongi Kinshasa, Martin azongi na Hollande. Kozonga azongi na Hollande kuna bolingo à la folie na ndenge osakana te. Encore bakendaki boyebi ke soki hey nzoto na nzoto wana etutani eke eza malonga. Encore bango bana Kinshasa abaka mbozi mabe, abaka tingama mabe, abaka sonzo mabe, kanga papa mabe. Mbala moko Martin alangwe Priska. Martin alangwe Priska. Nandenga yeko sala voyage oya ke Congo. Nandenga ke kobala Priska. Tango akende Kinshasa, c'est vrai parce que ba parents na yete ke Kinshasa. Moi si mutabenga ki a informé ba mo ke Martin komi bien, Martin se tomoni Martin te mais Martin yaki. Nzoka Martin ko kendaki mbala moko na flat na bolingo na Priska na ndenge kendaki kobala Priska. Soki bomoni ba parents ya Martin ba telemeli ndeko oya mwasi oyo, c'est parce que ndeko oya mwasi tango nyonso abandaki kopesa rapport na belle famille bayebaki makambo nyonso Martin bandeki kosala. Martin bolingo na Priska elekaki, Martin asa azwaki chambre na ye, azwaki studio na ye. Azoki studio na ye déjà azo futela mwa studio na ye kaka kuna na Hollande. Azo futa studio na ye parce que comme na ba projet ya kobima na ndako ya mwasi. Akomaki na projet abima na ndako ya mwasi. Azoki déjà studio na ye bana ko bimisa biloko na ye muke. Tango komi azokende voyage. Moi sabi voyage yango biloko umela te 2 semaines biloko ebele bozo mema nini o te biloko na mema kaka tala sona na Kinshasa moyen molunge na ko bandela ka bilamba te na ko sokola ka bilamba te tala kaka na biso ba mona ba pressing na mema ka biloko ebele. Moi ça kamati na valise na ya pesi ya valise ya munene yango otia bilamba olio tia na valise oya muke boye.
ndenge Martin akendaki Kinshasa bongo tina bomoni baparent ya Priska ne baparent ya Martin pardon baza kokotela ndeko ya mwasi mpona libala na ye na Martin, c'est parce que bazalaki au courant ya makambo nyonso. Une femme sage bâtit sa maison. Félicitations na mwasi ya Martin. Abandaki koyebisa babokilo makambo nyonso botala mwana na bino boy. Botala mwana na bino boy. Botala mwana na bino boy. Yango bomoni baparent na batelemeli libala wana batelemeli yango batelemeli yango. Baboyi na mutema moko mwasi yango mpe asungaka akabelaka bango nde moto akabelaka babokilo na ye apesaka na ye nde moto akokabelaka babokilo na ye libala baflataka kongo kaka tolinga te ezaka ndenge wana na yango naza koyebisa bino bato bozotalanga bandeko conseil oyo mpe nalobelaka yango mpe bajeune fille ke soki oza na problème na mobali no koyebisa famille na yo te potango koyebisa famille na yo ata bobongisi famille na yo bakoyina mobali na yo bakosepela na ye lisusu te bakoyina ye mabe oyo mobali no azosala okende koyebisaka famille na ye nde yebisaka bazalaka au courant ya makambo oyo mobali aza kosala yo yebisaka na famille na ye koyebisaka na famille na yo te mobali oyo akenda koyebisa makambo mabe ya mwasi na ye na famille eza mpo bayina mwasi na ye mwasi soki oza na problème na mobali yebisa na famille po soki likambo koyi babundela yo ndenge babundeli mwa mwasa kompe nani soki delita soki na komoni pe kimi na ngonga so bozoka soki delita soki pe binta bozoka nde bozo komo kimi na ngonga botala papa yinde komi lokwa Sénégalais papa komi lokwa ngando pona ni azobundela bokilo na ye azobundela bokilo yo oyo zotala ngai soki oza na problème na mobali na yo koyebisa na famille na yo te yebisaka na famille mobali na yo bango nde bakolo mwana bango nde bakoteya mwana bango bayebi ndenge nini bakoedike mwana bango mpo soki ozoki koyebisa na famille na yo famille no bakoyina mobali na yo yo mobali ozotala ngai baproblème na yo na mwasi koyebisaka susu epa baparent na yo te koyebisaka epa baya na yo te baproblème ya mwasi na yo yebisaka na famille na ye mpo famille na ye bazwa charge ya kosala nini koeredike mwana na bango olie oyebisaka na famille na yo yango na bino mibali nyonso bakenda kofunda basi na bango na bafamille babengi bango mari enfant oza mwana yango ozokende kopesa rapport ya mwasi na yo epai ya baparent ya lokwa bosoi na ndeko na ndako okefunda epai ya mama ya bino otaleki nanga salinga boye donc ndenge ozozwa mwasi na yo eza bongo ntango sobali fokata cordon oyebaki nakomi na mwasi nakomi responsable ya mwasi oyo nakomi papa ya mwasi oyo soki oza na likambo na mwasi na yo kende na baparent ya mwasi na yo kende koyebisa bango kokende koloba pa ya baparent na yo te babandeko no te parce que bakoyina mwasi na yo bakolinga su mwasi na yo te félicitation na mama Binta oyo soki tabita oyo komona ezokimanga ndeko bosani antuka limbisa kombo na yo na bosani papa yindi lokwa Sénégalais po azobundela libala ya mwana na ye pourquoi papa natelemi kobundela libala ya mwana na ye parce que Martin aza bibalabala coureur de jupon mosala na ye kobalabala de gauche à droite aza bibalabala yango bapapa batelemi eke kokende kobala kote mosusu te vanda kaka na mwasi okokende kote mosusu te esika liwe ekokanga yo okoyeba te boyokaki lisolo ya mwasi ya sirene azoboma mabala esika liwe kokanga okoyebela te yango batelemeleki nani Martin Priska atikali na Kongo ti Martin asali nini aye poto ndenge Martin azongi poto baza ndako moko na mwasi te pour votre information aza na studio na ye pa azwa studio na ye bato balobi Martin akendaki kosenga pardon pa baparent oyo eza normal mwana ya botosi akendaki kolaka bango eza normal parce que au départ a désobéir ba parents na ye a bombeli bango secret kazo kende Kongo po kende kobala mais ntango amoni makambo ye ndongo non c'est mon père c'est ma mère je dois m'humilier ce sont mes parents il faut na kende pa na bango na kende kosenga bolimbisi pona mata na vie malamu botalaka papa nenga bandaki kolake na bango Priska aéroport na kokomela mangala bandeko kamawa soki Priska mataka na avion na bato anga na bangaki banga baza ba victime po ntango avion engeki kokoma bato engeki koma mai engeki kuta kaka Priska ye moko te engeki kuta mpe na ba innocent na kati avion heureusement Priska ye te ba innocent mpe bangaki batyola bangaki bakendela kwa bato ya Titanic heureusement ki amati avion te mayele na ye ezongi aki okuta na baparent na ye asengi bolimbisa amati avion azongi
mwasi wana kote wana atie bapoint aganye quand même. Bino mibali oboza kotala ngai bokanisaka ate bino nde bokana mposa kolinga basi mosusu bayaka mposa kolinga mpe libanda bazali mais soki ateleki na ya déjà na engagement mwana ke soki kolinga libanda eza te navandaka na mobali oyo epuis martin yo oza na mobali mabe ozaka mobali akonyokola mitema ya basi ozotalaki moto lokola presque aza personne mo publique aza moto ayebana tala ndenge vi na ye oetali yango de gauche à droite priska soki libala la ya yo na priska esimbi te otiki priska ekozala soni makasi mpona priska mpona ni aza moto oyo ayebana priska azwi chance bayaya baza na mangwele bakoba baza ba abakuk bavandi bazozela priska azwi chance mais chance yango ya mabe pokutani na martin oyo aza il n'a pas les idées en place, je peux dire ça comme ça. Yango mikolo balobi linga mobali akufela mwasi me oya divorce te. Soki mobali a divorce linga oyeba tina nini basi baboyaka ye ou bien tina nini ye pe aboyaka basi. Na mokuse tokoloba ke bapara bokotaka mpenza makambo ya bana te. Bokota na ndenge ya malamu lokola ya papa na Martin. Maba oya poto soko moni mwana na mobali ye kopesa yo rapport yebisa kende na famille ya mwasi na yo okende kopesa rapport mais nazotala na bino mibali kopesa ka rapport epa mwasi na yo pa bandeko na yo te yo moko ozo créer conflit na kati ya mwasi na yo na baparent na yo ozo créer conflit na kati ya mwasi na yo na basemeki na ye yeba basemeki balokola nzela nino ato sokoli yango ato tchango parfum ya la vie est belle ato tchango nuit de trésor ato tchango 1 million soki nini 1 billion solo ya nzoto na bango esilaka te ezalaka kaka basemeki bavivaka na bango na ndenge ya technique alors yo mobali kotia zizani na kati ya basemeki te eza mabe mabala nyonso bato baswanaka surtout ya bajeune soki oza na problème na mwasi bongisaka na mwasi na moke bokobanda kokola bomonaka batémoignage ya bato babanda bajeune mpe bakola ati moke babanda kokola mobali mobima mona bosali na mwasi obimi na chambre okilala na salon ki mobali na yo eza wapi po bosonaki na mwasi otiki chambre okilala na salon po bosonaki na mwasi okilia pa mama na bino po bosonaki na mwasi okilia pa yaya na bino okangeli mwasi na yo kando lika mwasi abondela yo osiliki otiki mbeto okikolala na seki mobali na yo eza te mobali fazala mobali foza pe motema pe monene mobali pe ayindikaka mwasi mpona lelo tosuki wana kanda baki Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku mona nzamba no pe Chanel bana betu bye bye.